commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole. Mbote shalom bien-aimés dans le Seigneur. Mbote chers frères et sœurs, chers papas et mamans, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices de la radio Parole Vie, les amoureux de la parole de Dieu. Bebokati pongi na bututo pe na tongo lelo bande konanga basi pe mibali ni poboteka to pe pobosomba ni pono koyoka nzambe. Bien-aimé, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Bien-aimé, kondima muto yaka tango oyoka. Bien-aimé, tango zoka iloba na nzambe. Bien-aimé, une parole pure, authentique, sans mélange. Bien-aimé, ndeko peso nzela kondima etonda. Bien-aimé, efuluka, ekola. Parce que les disciples, Seigneur qui paye na maître, Seigneur, maître, augmente-nous la foi. Donc, kolisa kondima na biso. Voilà pourquoi Christ est ici, bangoso bwana kondima. Yaya, wana kondima, alta loko la glace neve. Boyibisa ngomba ou elongo eke ne komi boaka na mai. Bien-aimé, toi na poussa la foi, parce que la foi c'est la base. C'est le socle. Les âmes boko. Nakati ya bomo na biso ya baklisto. Merci bien-aimé de Seigneur. Na tombe bino mokolo malamu. Kati na Yesu Masiya Nazareth. Nzambe moko asolo pe ya bomo nzambe otondimela. Merci bande konanga basi pe ya mibali. Toujours continuer na thème na biso otozolobela sur bien-aimé la promesse du repos. La promesse du repos par la grâce de Dieu. To sambeli. Kolo to péché merci. Yesu Masiya Nazareth yo zali lobo la tanzoto. Seigneur Ezéazoloba, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ceux qui ont le cœur abattu. Seigneur, aide-nous. Tata tu bako sunga bato mitema si elembi na nzela ya liloba. Nasimbi setango entre tes sentiments, Saint-Esprit, et sepelisayo au régner en roi et en maître. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu suprême, le Dieu vivant et véritable, de Koloto Sambele Père Nakondima. Je te le dis. Amen. Bien-aimé de le Seigneur, au long de sa enseignement autobandaki depuis le mercredi, Malkambozali, la promesse du repos, Topé et Laka et repos. Bien-aimé, Tobaki na sorte bateau, au sobasali promesse. Bien-aimé, bazana posa bako kisabana vouloir, mais bazangi pouvoir et pesa kanzela, pour bakona okokisa o basali loko la promesse. Bien-aimé, tobakizana batebele ba bebana na vie. Pourquoi? Parce que eux pesama ki loko la promesse et kokisa makite. Toaka na nzambe moko o akokisa kabila kana ye na ba oyo ya ye. Bien-aimé, nzambe asala promesse pas na Abraham akokisa. Asala promesse pas na Isaac, to pas na Jacob akokisa. Na bomo na yo pe, bien-aimé de le Seigneur, soko memilie mikumba na yo auzanga to kokisa. Bilaka na ye katikata bomo na yo. Bien-aimé de le Seigneur, promesse zali ya eloko toza ko espérer to koma na yango. Eloko balaki biso. Bien-aimé, to na posa to koma na yango, to zela to simba yango. C'est ça la promesse. Bien-aimé, promesse ko kozala, bien-aimé de le Seigneur, ko kozwa temps na vie ya mutu. Les autres dépendent de la qualité à mutu apesi promesse. Bien-aimé, so mutu apesi promesse aza mutu akokisaka ndeti Yesu Masiya Nazareth ate juba temps ate juba année ate umeli. Bien-aimé, tozelango avec certitude, avec patience. Pourquoi? Parce que mutu asali promesse à fidèle. Mais ceux qui promettent mutu asali yango aza infidèle, aza mutu mukili. Bien-aimé, ofanda promesse wana etika lokola une lettre morte, etika lokola mukanda ekufa. Bien-aimé, katikata bomo na yo eza lokola mukanda oyo eloba ate lokola mukanda oyo ekufa. Bien-aimé, mutu asali biso promesse eza Yesu Masiya Nazareth. Asali biso quel genre ya promesse? Asali biso promesse ya repos. Na texte de base na biso na évangile ya Matthieu chapitre 11 verset 28. Christ azue bisa foule na ba disciple alobi boya epai nanga bino baye bolembi. Bien-aimé, bino baye bolembi tobaki mutu alembi a perdaka énergie, mutu alembi a perdaka force, mutu alembi a perdaka foi.
Mutu alembi a perdaka courage. Mutu alembi a perdaka équilibre. Donc biloko nyonso au bien-aimé du Seigneur, mutu alembi na vie na ye a perdaka yango. Mutu alembi a perdaka tope abungisaka biloko o nyonso tutangi awa. Abungisaka courage, abungisaka équilibre et ainsi de suite. Bien-aimé mutu aza chargé tobaki akomaka na lourdeur. Akomaka lourd. Mutu aza chargé akoma lourd. Akoma kilo. En mutu aza kilo. Mutu aza lourd. Bien-aimé et uzala pasi po akima mbao. Ezala pasi po azana vitesse malam. Ezala pasi po akima bien-aimé très vite. Bien-aimé, pourquoi? Parce que ana lenteur a peine à lourdeur. Tu réaliser na kati ya Bible, na livre 1 Samuel chapitre 17. Bien-aimé de Seigneur, tant où David a joué qui décision abundana Goliath pour kolongola soni ya Israël. Bien-aimé, c'est le concept ya ba soldat, c'est le concept ya roi Saoul. Pour mutu abunda, il faut un kilo, il faut un charge, il faut se protéger malam, il faut un ba javelot, il faut un ba armure, il faut un ba équipement ya bitumba. Il faut alata ba équipement militaire. Bien-aimé, na kati ba équipement wana bien-aimé, ba équipement offensif ezali, na ba équipement défensif. Bilamba alati se permettre à se défendre. Ata ba beti flèche, bien-aimé kota été. Aozana ba flèche ozabilo ko belé, bien-aimé de le Seigneur, eko pesa nzela a attaquer pe à se protéger. Bongo Goliath, bien-aimé de le Seigneur, azaki mutu atonsa mena ba équipement. David paie de son côté, bien-aimé. Babiloko la mutu azo bundisa biso aza bien équipé. Bongo biso photo pese peine à David bilamba. Baluki bilamba nan bako pesa David. Baluki bitu bilamba nan bako pesa. Bazu bilamba Saoul. Saoul a longoli bilamba na ye. Bien-aimé, bilamba ozo symboliser identité. A longoli ba armure na ye. A longoli ba équipement militaire na ye. A pesa ngo peine à David. Bien-aimé. Tanga zu ba équipement parce que yaya Saoul alaki mbinga, Saoul alaki ngambe, alaki poids. Bien-aimé de le Seigneur, soko zu poids na ye, mbinga na ye, obakisi na ba charge. Ya ba équipement militaire, bien-aimé. Anoko bundazaki na kilo. Voilà pourquoi moi alonga Goliath ezalaki te. Pourquoi? Moi pas bundazaki te. Pourquoi? Parce que azalaki lourd, azalaki na supplicité te, bien-aimé de le Seigneur. Moi qui m'ambango ezalaki te. Azaki kilo. Combien beaucoup d'enfants de Dieu au bunda mais ana ba charge. Au bunda ana ba charge à péché. Au bunda azana ba charge à kobo. Au bunda azana ba charge à orgueil. Azo bunda azana ba charge ya kotonga pe ko finga. Yaya mikumba wana eko pesa onzela te olonga. Ozo bunda azana ba charge ba nyongwa batu. Ozana ba charge ba nyonga bato lia o linga ko ozana ba tama kanisa ko futate eza ba charge bien-aimé eza bana nzambe belé ba ko chouer suite à ba charge olia mitoki ya bato bien-aimé osongisa te eza ba charge osala masumu moko confesser te liboso na nzambe ni liboso ba sai na nzambe o baza sérieux eza ba charge ozo tambula nango. Lelo bana bazwa te na ndoka libala to muso longola bazemi bien-aimé dans le Seigneur au confesseur te liboso musa na nzambe eza ba charge ozo tambula nango mon simba bana ezate to musu viezo simba te et pas le kaka quelque part bien-aimé au lia biloko abatu au mela bambongo abatu bien-aimé eza mutoki abatu ozo tambwa nango eza ba charge bien-aimé dans le Seigneur o tambwa na mitoki abatu. Mon frère yaya wana ndako libala ezo compliqué o sakanela ba sera abatu. Yaya lelo bana na basi balela ka musolo ngolisa bazemi lelo bazolela eza ba charge oza nango. Yaya lelo ba faire na yo shita tom su tom ba faire ezaki malamu oenda ko faire souffrir batu banda ko sala pa na yo ba musu ya o melana ba mbongo na bangwa salaire alors que la Bible dit yaya Allah ki la mamabe muto a fait travailler ndeko na ye sans ka pesa salaire na ye eza ba charge batu ebele bazana mitoki batu ba otemana mitoki batu otambola mena sola mitoki ya batu na nzoto sola mitoki ya salaire batu sola mitoki yaya ya bana batu sakanela eza ba charge ya noté lokola prédicateur ya bonne nouvelle noté mon frère eza ba charge. Bien-aimé David tanga mekia tombo lokola bouger na bilamba Saoul abina mesana na biloko te o eza ba charge bo pesanga nako bundana ba charge te nako kimambangu te biloko eza kilo tellement nako tambula nango te. David a dit je dois me débarrasser de ça.
Il faut na longo lango, il faut na kabwana nango. So lingo longa ko bunda te na ba charge. So lingo zo victoire ko bunda te na ba charge. David a moni kazaki chargé. Abifo mikumba o elongwa. Bien aimé. Tant mikumba elongwe, ba javelo, ba armure, ba casque des reins, tout ça. Yaya, ba botu wana biloko tout. Yaya, tango elongwe, David azaki libre. Donc ça, le mouvement nous ça qui n'ont pas ça. Tango komi libre, akimi mbango akina torrent, azuma banga. Bien aimé, Ezaki Goliath était en premier vers David. C'était David qui en premier vers Goliath. Pourquoi? Parce que David azaki pepele. David allait na ba culotte na nzoto. Yaya, nzokande Goliath azaki na ba charge, azaki na bitumba, azaki même na mutumbi ma memela ka biloko ba équipement militaire, azaki na mutumba simple ka biloko parce que azaki poids. Mon frère, ma soeur, bien aimé, tant oza pepele na vie, o longa facilement, o kimambangu facilement, oza na rapidité, oza na vitesse, o komambangu, muto azangi charge, akomaka na rapidité, yango année au 2025, balinga te, quand ndenza mazo décharger yo, o koma na facilité, o koma na rapidité, o soma na rapidité, o teka na rapidité, o teka na rapidité, o tonganda ko na rapidité, ata chantier no et là. Oh, mon frère, ma soeur, ata chantier no en Afrique et là. Bien aimé, cette fois-ci chantier na et au na rapidité et au na vitesse ata ba faire na yo et là cette fois-ci et au matin na vitesse te na zo bisa batunyo sauter na zo bisa basi pe mibala kondima na zo te bien aimé dans le Seigneur comme un prédicateur de la bonne nouvelle anoyo ba faire no ko matin na vitesse libala no ko ke na vitesse ba projet no ko ke na vitesse ba kamne ko ke na vitesse. Pourquoi? Parce que charge ici est longue. Bien aimé, il a fallu David azala décharger azwa qui repos. Il savait qu'il en sorte que Akende a couru vers Goliath. Atira qui est lance. Azaki même pas na épée. Azaki ne voulait pas na maboko. Bien aimé. Ezabi bundelite o mutasiminde kolongi saï. La Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ezabi bundelite o siminde kolongi saï. So bi bundele longi sa abatu. Bien aimé. Yaya, ne David anga tika na bi bundeli ya Saoul. So bi bundele longi sa abatu. Ne Goliath alinga longa David na bi bundela zaki nango. Ezabi bundelite. Bien aimé, charge est comme ça à tout kilo. Et comme ça à tout lent. Charge. Bien aimé. Ici la Bible nous présente les repos comme un don de Dieu. Bien aimé. Repos. Nous avons besoin de quelque chose. Alors bien le livre Ésaïe chapitre 55 le verset 1er. Abibino a besoin de pour ça. Bino a besoin d'insuffisance. Mais besoin de pousser à maille, na pousser à colia, na pousser à délivrance. Abiboya na ba maille za aboya bomela. Boya ko somba, ata bino be besoin na mbongo te. Bo somba milk, bo somba vin. Bien aimé, nous allons promettre repos ya ofélé. La Bible dit dans l'épître à Jacques chapitre 1er verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien aimé, les repos de Dieu, la promesse, bien aimé, c'est le don. Les repos c'est le don. Do ezanini, do eza eloko muto mérité mais ba pesi yango. Eloko muto pesi limbongo te, mais ba pesi yango. Eloko muto sali libe forte, mais ba pesi yango. Eloko muto sali lettre te, mais ba pesi yango. Eza bilom suna ano e ko pesa melo loko la don. Zamba pambolo loko lo bi amen. Eza bilom suna ano mon frère ma soeur e ko pesa melo loko la likabo. Et pesa melo loko la don. Et pesa melo loko la libonza. C'est quoi les repos? Les repos, et ça qu'on s'est limité qu'à atteindre un don, mais c'est aussi la grâce de Dieu. Ils allaient une grâce. Ils allaient grâce. Ils allaient grâce. Bien aimé, c'est quoi les repos? Les repos, ils allaient grâce. La Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Les repos, c'est la grâce. Grâce, c'est Zanine. La grâce, c'est une faveur qu'on ne peut pas mériter. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et ça faveur, imméritée. C'est quoi les repos? Les repos, c'est la restauration parfaite de Dieu. Alléluia.
Le repos, c'est la restauration parfaite. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est réparer. C'est la réparation. Tout le monde a que l'eau sur pièce, il y a l'eau sur les endommagés. Soit appareil, bien aimé. Il faut qu'il y ait une réparation, bien aimé, pour la restaurer. Na bonde li Yesu Messie à Nazareth a restauré de comment on a boutoir lelo, a restauré mon frère, a restauré ma sœur. Yaya, tout ça le sambo ya restauration. Bien aimé, Dieu va nous restaurer. Faut tout réclamer repos na biso pa na nzambe. Ba Seigneur, obito pousse ne pe na mi kumba biso beto lembi, o pesa biso bo pemi, na poussa ne liboso na ona kolo, na mi kakatano nanga, na mi kumba nanga, na ba insuffisance nanga, de manière à ce qu'un kolo o pesa nga bo pemi. Bien aimé, le repos. Bien aimé, c'est une réflexion. Réflexion c'est l'inine cause et l'eau qu'on rendre en meilleur. Bien aimé, repos ali qu'on rendre l'eau meilleur. Bien aimé, repos. Donc tout le monde en somme tu as travaillé, même dans la compagnie, il faut 12 heures à repos et qu'on permettre à l'IA à se défouler un peu pourtant qu'on zonga na musala azala na énergie ya malamu te pe azana makasi ya sika. Merci chers frères et sœurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers papa et maman. Bebosa qui branché et belé na tina kolanda biso na radio Parole Vie, radio e communique ka bomo, radio pesa ka vie. Bien-aimé, Kolo Yesu Christ Nazareth apesa au repos na ozana ngo lokola opposition parce que fatigue na bitumba nyoso comme la yo bien-aimé eza suite ya ba opposition ozokuta na ngono ndi maite Christ ozanga te ko sala biso ngolu pe bolamu. Merci bien-aimé ton Seigneur to batango nyoso na sima ko yoka biso bien-aimé zo message au partager ngo eza na WhatsApp eza na YouTube eza na TikTok partout bien-aimé partager ngo afin que Christ azala penza glorifié. Merci bandu kunanga basi pe mibali tika Kolo Yesu Messie à Nazareth nzambe malamu pe bolingo nzambo tundimela akanisa bino bien-aimé asala bino penza ngolu penyo sotika bolingo ngolu pe bola ya Christ bela bino. Au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole,